Moto oyo alingaki koboma Ken Piana na nzela Brazzaville oyo babikisaki na gel show nzoka ezalaki Frank Stemai. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafa Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a danger. Donc, ça me la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Moto oyo alingaki koboma Ken Piana na nzela Brazzaville oyo babikisaki na gel show nzoka ezalaki Frank Stemai. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune fille na ba jeune garçon, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabou. Bandeko nanga tomona Ken Piana. Bien sûr, bon, liboso na nuna avant na banda olobango Ken Piana apekisi biso, bon apekisi bino kuna na Congo, moto moko te asalela likambo oyo Frank Stemai amemeli ye na justice, basalela ngo ba analyse. Mais sikoyo Ken Piana ye moko site na ye eza pito pale eza fimbo na fimbo etonda ba analyse na ba fimbo yango wana soki bata Congo bokosala analyse de soki bokoloba te menga na koloba parce que eza vraiment likambo moke te koakize motu ya tentative alinga koboma yo bozomona tentative ya koboma motu eza jete obakisi susu esuki wana te bamema ye bakende na ye na Brazzaville babomela ye kuna elakisi ke tentative kaka te mais groupe moko bien organisé donc eza bande organisé lisusu eza susu deli mpona koboma bato nsima nango suki wana te obakisi musicien moko monene moto alinga koboma motu yango wana Frank Stemai azalaki complice. En tout cas, on a les cambios monene, accusation grave. Bien sûr, on a toujours bien parce que pour nini, pour les na net. Ngai rando, nyon sur les gars d'internet, na mona kango kaka go. Donc Ken Piana, et la lobby ke Frank Mutumoko, a kataki batumitu, a boko loba kombo na e, basala kanai na komona kaka go parce que ezamalo. Mais le col là bas dans la justice Ken Piana alingi te bato basala ngo analyse elingi koloba eza sikolika moko grave et commis en dehors ya rando internet po bakomi na justice. Alors lokola bakomi na justice wana na kosenga na bango batika yango mais biso awa na kati internet tokoloba tokokontinue koloba po matoi na biso ti lelo ebanda kolinga yeba kombo ya mutu wana oyo azali camarade ya Ken Piana banda bumwana sikoyo azali complice na musicien moko ya munene mpona akende boma nani oyo na kati ya Brazzaville. Donc tozala tout le temps surtout Ken Piana alobaka chaque fois soki aza na problème na gel show soki akanisi kaka likambo wana abikisaka gel na makambo nyonso. Donc, tant que le bongo et comme on vraiment sérieux, on dirait penza et l'inga au salamato et salamana vina. Alors, les loyo, Frank Stemai a mis la justice.
sikoyo ye moko ayebi bien makambo kuna nano esili bien te mais azokosa neti esili mais entre temps azosenga pardon na Frank Estemai na ndenge ya mokolo ke abosana makambo wana atala akomopesa baconseil mpo na nini mpo azobanga epuis alingi moto moko te asalela yango analyse nzoka abosani avant Frank Estemai aporte akende na justice avandaki na bato na ye ya misala oyo basalaka na ye bacollègue na ye donc baoyoyo bakolaboraka na ye neti Gloire Olangi. Alors Gloire Olangi yokanisi vraiment Gloire Olangi ndenge Ken Piana apubulaka ye bongo akobomba ngo akoloba ngo te non akoloba ngo un jour na émission même na direct wana akoloba ngo parce que soki Ken Piana bulaka ye alobaka makambo wana mpe akoloba ngo ata Ken Piana azobomba kombo nayebi te mpo na soni soki mpo na nini ou bien mpo kaka makambo zana na justice yango wana azobomba kombo mais bandeko lisolo yango nde eza bongo. Frank Estemai amemaki ye te na justice mpo na mbongo soki eutaki wapi na kinga kati wana te. Frank Estemai amemaki ye mpe te na justice mpo na bapolémique oyo batangelaka kombo na ye na fimbo non mpo Frank Estemai kombo ne mpe na bacritique batangaka yango na basite mosusu meme ngai nasalaki mpe émission mosusu awa natangaki kombo na ye na mibali oyo Vanessa akokozwa. Bien sûr biso na poto na diaspora kaka toza na makambo na bino kuna te ya justice na bino ou bien injustice na bino ya Congo. Mais sikoyo Ken Piana ndenge aza wana aza ya mayele ya kosuka yango wana azobanga bachroniqueur bachroniqueuse basala analyse ntango bokosala analyse ekobima sikoyo sujet wana ya mutu oyo Joel Show abengela Ken Piana ayebisa ye ke tala moto boye bokende na Braza bazozelo na musicien monene donc ndenge kaka boyokolaka lisolo yango na monoko ya Ken Piana sikoyo Ken Piana nde alingi te ebima bongo mpo ntango ekobima bongo alors sikoyo moto ayebisa Ken Piana makambo wana ezala Joel sikoyo Ken Piana fo aprouve su na justice Joel mpenza moto abetela ye lisolo wana ezalaki Frank Estemai donc makambo eza mpe ndenge wana yango wana lokola mpe justice donc lokola injustice ya Congo justice eza na Congo na injustice ozo comprendre nazobenga te ke Congo eza na injustice mais eza na justice eza mpe na injustice so totali ka ya Leketsu bakangelaki eza injustice na justice yango wana naotanga tous les deux nazokritike justice ya Congo te mais nazoloba ndenge tomonaka na image. Alors justice ya Congo na injustice ya Congo emoni sikoyo ndenge komemela makambo wana non justice emoni mpenza ndenge komemela na makambo yango te mais dossier eza toujours na kati parce que comme justice amoni yango ndenge komemela yango nanu te mpo kosenga na bagel bakota mais injustice ya Congo aza kaka na dossier parce que ebike Ken Piana akozwa mbongo na fin du mois Frank Estemai eza apesaki mbongo Ken Piana mpe na kanzase apesi mwa bamande bavandi na badossier yango mpo moto oyo aye kofunda makambo amonaka mwa mokuwa azozwa mwa mbongo na kati ya net sikoyo moto mpe bafundi azomona mpe mwa mbongo. Alors sikoyo soki justice ya Congo atiki makambo wana kipe te mais injustice ya Congo akotika te parce que amoni mbongo bomoni kaka ndenge injustice ya Congo ntango ekangaki Leketsu mpo na nini mpo Leketsu alakisaki Ketch na ye eutaki Dubai ntango kaka injustice ya Congo amoni Dubai amoni Ketch motema ekomobeta entre temps justice ya Congo eza na baplainte ya Leketsu mais kipaka yango te mpo emonaka nango bafaute grave te emonaka eloko moko te asali wana ya mabe ni délit ni erreur eza kaka makambo ya vie quotidienne mais injustice ya Congo ntango emonaki Leketsu na Ketch alakisi yango avandi azosala émission balobi mwana oyo osala komozwa mbongo toke kozwa ozomona mais likambo eza wana sikoyo Ken Piana azobanga justice ya Congo te mais azobanga injustice ya Congo ekoki kosilisa ye mbongo azobanga kutu kaso te mpo soki aki kaso yabike chaine ekanga edimine mbongo balokota te
et puis ye fallait sa bana donc azo bangela penza mbongo azo bangela kachote o so azaki na eloko te aondimaki kaso abimi ou bien so asalaka na TV bakozongisa ye na mosala batindaki na chef na ye akokende azongi mais sikoyo ye moto aza patron yango azobanga sikoyo lokola azobanga fo atika ne bato basala baanalyse mais azobanga lisusu baanalyse ndenge kaka bato babangaka baanalyse ntango ye asalelaka bato baanalyse mais Ken Piana lokola ye moko aza mutu ya pitopale mutu ya fimbo na fimbo mutu ya bapolémique mutu ya banini fo andima analyse oyo po chaîne oyo ya monene oyo esalela bato baanalyse ya fimbo na fimbo ya kobeta mpenza fimbo eza kaka fimbo na fimbo bien sûr bachaîne ebele esalaka baanalyse mais oyo mpenza soki ebeti oyo fimbo eswaka makasi eza ya fimbo na fimbo yango wana Ken Piana azobanga sikoyo bato mosusu basala baanalyse me nga na kotinda bachaîne nyonso bosala baanalyse ndenge tozosalela ere nyonso Karine Mokonzi donc bolemba te bosalela ye mpenza baémission baanalyse mpo motu nyonso alanda ayeba ke motu oyo Ken Piana alobaka o balingaki bameme na Brazzaville camarade bakola na ye camarade bamesana alingi eyaki Frank Stemai ndenge moko mpe sikoyo azoloba ke Frank Stemai fo comprendre akanisa ndenge bamesana ndenge bazala donc la même chose kaka alobaka ntango balingaki kosalema bien na Brazzaville bamoto yango bamesana baza bien ndenge moko mpe azoloba sikoyo Frank Stemai oza bien tozala wana banda kala donc même langage même moto donc eza moto mosusu te eza likambo mosusu te Ken Piana soki aza na maboko ya justice ezokipe bango te na ka wana mais soki injustice ezokipe makambo wana eza kaka mpona histoire ya Jael Show abikisa Ken Piana na liwa selon Ken Piana po ntango mosusu mpe Jael Show abengai na ye te mpona likambo wana ou bien ye moko akreaki bese ou bien likambo moko boye mais on sait jamais mais moto alobelaka eza clair et net alobelaka nde Frank Stemai alors bino nyonso botikali en tout cas bosalela yango baanalyse moto akokanga bino aza te Frank Stemai mpe akoporte bino plainte te au contraire Frank Stemai akosepela kombo wana ebimi na clair mpo azala lave mpo soki bino bosali baanalyse bolobi boprouve mpe ke moto oyo Ken Piana alobelaka ezalaki Frank Stemai mais sikoyo lokola ye moko asengi bapardon alobi ezalaki bongo te donc elakisi Frank Stemai aninga kosala eloko moko te eza histoire moko inventé lokola eza histoire moko inventé alors image ya Frank Stemai ekosukwama ekokoma sikoyo bien yango wana fo bosala analyse même justice ekokanga bino te même injustice akozala na baargument te ya kokanga bino Ken Piana nalingako mingi natalaka émission mingi nasololaka no mpe mingi nalobaki même nakosala émission na yo na telefone même yo moko ndimaki yango mais place oyo fo naloba ndenge moko yo mpe okoki kopupulanga ndenge nyonso olingi na bainformation nyonso ya mabe ya ngai okoyoka otie même soko okocreye moso ocreye même soko oloba oyo nga moko naza nango ya nkele ya somo olobi kaka eza ndenge wana eza monde ya polémique eza monde internet eza mpe monde ya basainte mateya ya kitoko bamisio ya kitoko mpe elekaka makambo nyonso donc to vivre kaka monde na biso toponi ya net monde moko kitoko oyo esalaka bato bilengi ngai nazosepela ndenge sikoyo pito pale ekoti na kati opito pale fimbu azobetama sikoyo na ye moko Ken Piana azozwa fimbu na fimbu bon nasukisi awa ciao botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya combat, congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba ça ta longo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.